Marcel, merci. Merci na bandeko nyonso oyo biso oyo bozali branché na 3 patrimoine ezali toujours ya bino DSB Diana Sokoto na minute oyo bino nyonso bomoni ezali na matonge botala na bafre na ye mpo na likambo ya Congo baza vraiment mingi te atuka na encourage mingi awa biso tozali mpo na bamassacre oyo ezokontinue kosalama na mboka na biso depuis le 4 janvier 1959 oyo bayaya bakuluku batelemaki mpo na indépendance mais esili te soye kozwa un grand criminel un grand tueur en série alias Kabila oyo azokontinue koboma bandeko na biso likambo kokamwa meme bandeko ata basali nini gespe awa na Europe tokoya tokangi meme ata parlement bakoya bakangi biso baza na arme bamemi biso ata na justice koboma batu quelque soit eloko banemi baza bagene koboma bango epuis kokata baparti na bango etimi au vu de la communauté internationale c'est impensable c'est pour cela ngai en tant que combattant nakoki kolala pongi te namona makila soki bato mosusu bazomesana ke liwa ekomi normal mpo na ngai liwa ekozala jamais normal na boka na biso. Merci ndeko na biso donc ngande naza boye ndenge oyebi esprit idéologie na ngai ezalaka kosoutenir ndeko nyonso wakotelema ezala na nzete na baoyo mpe totindaka batelema yango nalobaki ke na minute oyo lokola nayebaki bandeko mosusu oyo bazala na erope awa baperdre lokola bamama moko bakaperdre bandeko na bango babomaki jebi ke kosoutenir moto naza mwana mboka abungisi bato wana je n'ai pas dit que mokungubila akomi chef ya bandani bato baza comprendre ke lelo yo soki otelemi otali likambo ngai na kotele balobi ke nakomi moto ya DSB ezali kaka ke c'est un congolais parce que message eyaki na moyo wana tenez faire attention à biso tout ce pays qui ne bouge air échoué ekomi kaza rwandais yango nalobi non ngai motu nayebaki motu wana nalandela motu wana depuis konga na vivre na mosleri babetaka na babeta masasi na ndako ya moto. merci bandeko bolandi barinoke na intervention na ye menya usikolobinoke donc mokobila azali congolais azali mwana mboka action nyonso tuma na mboka asalaka barinoke message moko kopesa bandeko maintenant président aria otolo bango clairement président aria otolo bango na nsir esalikama kobomba te il y a rien de nouveau ntango Jean-Pierre Bemba tiaki libaya président Henri na au conseil bana Congo basoutenaki Jean-Pierre Bemba vie titi basoutenaki ye na ntango oyo ezoluka lider oyo akoki komema bana mboka na libération ndeko mokobila prophète de l'éternel abibimisi basoutenir ye mabeza wapi soki moto mosusu apart mokobila ye soutenir ye biso objectif na biso ezali kanambe dégage c'est ça notre objectif. Bino nyonso boyebi tozali awa joma précisement na port de Namir awa na matonge alors nga mosala na kaka kopanza sango kotuna opinion ya moko na moko na marche bandeko mosusu balingi oyo motu alingi koloba ezali kaka kodépendre na ye toyambi ndeko na biso Samson mpona likambo ya mokungubile ndeko na ngai kombata ya monene Samson okokuna bitokobandaka réponse na yo ezali nini okosoutenir ye etanke mwana mboka ou bien okosoutenir ye te nalobi nakoki kosoutenir mokungubila te azali kabiliste de 10 ans parce que bato wana makambo euti kosalama biso soki omoni présence na biso awa ezali mpona kodenonse bato oyo bazokokufa me mokungubile azali na kati ya koro oyo
bakangi été. Pourquoi bakangi été batiki ya azana liberté? Mais Koutino, il a dénoncé que Kabila que c'était un Rwandais, Koutino il a 10 ans de prison. Mais pourquoi Mukungibila a une circulation? Et c'est une mascarade, biso ba combattant, tout partager l'opinion de Mukungibila, Mukungibila, Kabila dégage. Voilà. Merci Kabandeko. Biso tozana biso bapanzi sango. Musala biso ka kotuna opinion ya bato. Alors termine de la biso grand combattant contre le un message ceux qui vont soutenir Mukungubile ou bien vont soutenir le message la repèse d'abord un bon de la communauté congolaise sur la diaspora Mobimba. Comme on a rappelé, il y a un président émergé sur ça mouvement éveillé à réveiller la jeunesse congolaise basée en Belgique. Mukungubile en tant que jeunesse éveillée. Va combattre les obligations de Mukungubile. Peut nous soutenir y était. Mukungubile en marche on est Tolobia. Mouton autour à comment Mukungubile va mettre dehors. Pour besoin de Totambola tous les 4 janvier. Totambola na comment va martyr pour ma victime pour va couler dans Boka Nabiso. Alors je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui a commis des crimes avec la complicité du gouvernement. Boya le lobote pour voir de soutenir papa de soutenir notre maté peto yebiete dès que telemi awa au telemi pour na milimo oyo ekufa pe makila oyo tangana Congo avant indépendance pe après indépendance na oyo za kotanga pona lelo peto za kotambola pour ba femme violée. Wana pasi pona ngai eloko na kotuna bino moko botuna nani aza kolabo nani aliaka nakanambi parce que soki tolobi totelema totambola mpona oyo bamartyre. Il n'y a pas question de Mukungubile ici en Belgique. Ce type, il a assassiné les gens avec la... C'est un assassin. Il a tué les gens avec la complicité de Kabila. Si ce sont les frères, ce sont les gens de Mukungubile. Alors ces gens-là ont commis ces délits avec la complicité de Kabila et de Mukungubile. Kabila. Il n'y a pas de Mukungubile ici. C'est ces gens ici. Pas question. Ce sont des gens qui ont vomi. Bangoli va compter dans la voie d'Isaïe. Bateau va vomir. Bangoli va compter dans la voie d'Isaïe. Bangoyo. On a dit qu'il va assassin. Donc Bali va tomber Mukungubile. Biso to ali ba frère combattant ko mpona mboka. Toza ko kuna na vérité. Mbakila bato ba kufi. Oyo ba bato oyo azali président ya ba jeunesse. Président jeunesse tanga soko tomboka, c'est que bangi ba yeba identification ya Mukungubile. Mais eloko oyo azali na kati ya capitale ya ko détruire ETNC, ya ko détruire aéroport Mukungubile toza content na yango. Mais toringi to yeba yo, to identifier yo. Obimi plus que boy. Yango moni bazoko take batu na yo. Réunion salema kité. Il fallait tout solo na yango. Batu mingi bazoko ta ba boloko, ba prison. Tozomona batu bazala kité. Yango tongi to yeba Mukungubile, ozali nani, outi wapi, yeba ki yo kala. Tozola na to soutenir yo. Lokola ote poids. Soko za besoin obenga na Kabila. Ozali simana yo na tu eki. Ndenge début à marche et bandi. Voilà. Merci na bandeko tozaka kotuna opinion Jano Kabila pona yo na marche ya lelo bandeko bazali koloba ke non ba soutenir Mukungubile pona yo Jano Kabila ndeko soutenir Mukungubile au DT mais yo moko monia wa je crois qu'au interview ba to belé ba kolo mabele ya Belgique ba lobi to soutenir Mukungubile té parce que Mukungubile aza naé opposant té aza opposant fabriqué par pouvoir. Ça veut dire que pour bazwa biso basalika oyo diable salaka aeli bino le même langage que bino pour tromper vigilance na bino yangonde ba utiliser azoloba Joseph aza rwandais 2006 tangu papa filmé na Mbakoto tangu na 2006 asenga ki ba voter Joseph ayeba kité kazaki rwandais tangu na 2011 asengi lisusu na ba def nae ba voter Joseph ayeba kité wana ezaka ba confusion bango na bango et puis na koloba boye Mukungubile aza oncle ya Joseph Kabila aza nae lelo na Kinshasa na ndaku nae protégé par ba militaire. Est-ce que yoki que bakangi azo sala ba interview dans toutes les chaînes? Est-ce qu'aza inquiété ba vrai opposant bazana boloko eza ba Diomi eza ba Koutino eza ba tobele mais eza Mukungubile té basaka na biso té eza kaka ba stratégie na bango ba elaka biso chaque début d'année neti ba yela ki biso
bato ebele oyo fumutoto eza kaka ndenge wana eza baopposant fabriqué zela avant nasilisa yelaki biso mpe Alain Barakuda. Le problème na biso c'est que toza bato ya basentiment soki toyoki moto azoloba neti biso au lieu totala d'abord mbala moko héros ye wana il faut moi to utiliser baboule na biso bino bosoutenir bafumutoto bomoni lelo maloba ya bafumutoto et puis nasepelaki na eloko moko nayoki lelo na tongo mutu moko alobi boye bainterviewe na Kinshasa alobi soki botalaki bato bakendaki concertation nde bokomona aute koloba opinion na yo ezali nini ko soutenir Mukungubile ou bien ko soutenir yete non na ko soutenir Mukungubile te parce que na yebiki aye kaka boye na kati ya résistance kino atindi bato parce que tout le monde eloko ndi asali coup d'état o raté c'est ça le problème coup d'état o raté o a sacrifié ba jeune na biso pour que ba kene ko boma bango ndenge ba bomi bango eza na malamu te il fallait eloko boye soki ezali ayebi kino résistance ezali na poto na bato oyo bakoki ko aider ye ba professionnel o bakoki ko sala eloko bref tolo ba keno bino ba combattant Belgique pour soutenir Mukungubile naza na Londres doit représenter l'Angleterre. Ouais, naza représenter l'Angleterre. Donc il faut représenter l'Angleterre na marche de la équipe mondiale. Kalingaki akota na idéologie na biso, il fallait consulter biso. Tout d'abord Bino, merci. C'est ça. Okolongwa, Olinga te, Kanambe 2014 aussi ça mandat na yote, tokokoma na Kinshasa. On est assassiné. 8 millions de morts. 8 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts. 8 millions de morts. Ça suffit. Les personnes qui n'avaient pas les défenses. Ça c'est injustice. Ça c'est injustice. Nous ne voulons pas les justice. Merci na bandeko biso tozala kotuna kama opinion ya moko na moko. Opinion na ezali nini na marche ya lelo. Bosali yango po bato bakufi na kati ya Congo ou bien bosali yango po na kosoutenir Joseph Mukungubile. Ok, Zalinga, le grand combattant, fiche au bas, l'homme à la barbe, le grand combattant de Bruxelles. Bon, normalement, eloko na ningo loba eloko moko soki to moni bandeko epele to kutali bolelo ezali pona soit disant soki ngapi na yebilanga mutu ango te vous comprenez soki évêque Mukungubile so Mukungubile na yebilanga yete na yebilanga yete mais biso lelo selon conscience dans la fiche au banc ça Camo ezali que lelo ezali journée de martyrs le 4 janvier ezali journée de martyrs na Congo ndenge to kufila bandeko na biso comprendre la ponka savu yango mo lelo toza na journée lelo ezali te que eza raison te que passer pour la nini que soki évêque Mukungubile atindaki soki bato na la voie d'Isaïe na Kanchachi bakangi ba place stratégique au Congo yango lelo to marché te eza pour la côté si allez local biso ezali na bandeko na biso otokaki bakangaki la voie d'Isaïe tokaki bazalaki koloba lingala yango surtout mafiche bango loma na bango to bandefu na ye awa na ye